TV. Des shows de Nar TV. Si vous avez un problème, il y a un insecte dans le Benga Patrick, c'est-à-dire azo désinfecter appartement, maison, boutique, salon, tous les endroits où UEB qui sont dérangés on a un insecte. Benga Patrick numéro na yangoana WhatsApp pour vous voyez ce que vous était toujours message à quoi répondre yaya. Ba mama basi babandi ko désinfecter ndako. Ote papa de show bana balala ki bazo kwanza na butu na tongo balamuki nzoto evimbi tolingi to benga prophète pour asambela te. Ils a problème à ba insecte. Benga Patrick akosalela yo boulot, ba boulot esi bandaki. Olali, otikali, okweyipe, otikali. Donc, merci yaya, soutenons-nous entre Congolais. Pour numéro ya Patrick yango wana benga ye, akupe sa yo ba détail nyoso, denge ezo senga po basalela yo musala, na kati ya appartement, palais, boutique, salon, denge ka yo yebi. Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandi. Soit des shows de Nar TV. Merci Naba O Balandi des shows de Nar TV. Tout partager le sous ensemble. Kaka ndenge tosola kanabino papa mama simba na bokebi toza wana toujours na cadre ba émission na biso na des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir, rien que la vérité. Merci beaucoup la communauté congolaise. Merci encore pour la patience et fidélité. S'abonner. Beau s'abonner massivement. La chaîne Nabiso, il y a des shows de Nar TV. Voilà. Bande Kotoza, on en tout cas rapidement dans le 15e de minutes qui est na kochité. Donc, to partager na WhatsApp, na Imo, Tango, Viber, Instagram, TikTok, Mira, Facebook. Bengelanga batu tout bazali banda bakota émission, il y a des shows de Nar TV no kwa bana no ko Terminator et bandi yoka yebisaye quel que soit les cas ou conditions. Toza Kakawa Jesali Alvaro Mwanza, le prince de la paix, le prince des 12 apôtres, moi na Suisse à propre. Le quoi Sanyambele Tata Lupango na Suisse, dosé des shows, Tchanase, Tolobela. Donc, bande kotoza, on a quelques sujets. Kaka tu es la rabino, ba divertissement na biso. Toza na retard, baninga ba bandaki émission depuis 3 heures du matin. Biso toza na retard. Donc, to accéléré na vitesse ya TGV Toleka. Donc, toko banda awatala. Avant toute chose, Brazzaville. Babwaki bébé, babwaki endenge nizala branché. Oyoka makambu. Toza awatala. Na este ya mboka na biso. Tout la musia zaza mwana benda na sens unique kimia ezana bangote tokotala yango toye awa tata oyo azosala transport ya komema biloko me modèle à charger vélo okundima te wana vélo nde memi charge wana toye awa mama Joël nasepelaka na mama Joël mingi mama pasteur nasepelaka na ba prédication na ye parce que ba prédication na ye na linga yango mingi po eza plus basé na vérité. Aza plus basé na vérité azo yebisa yo oyo zali to oyo zate mais okeba na yango azo ko yebisa yo vie courante na linga mingi prédication ezala mélanger na vie courante ezataka ko lien familial ondoke no konini no bopesa kabiso pe temps ya koyeba vie courante dans la prédication tokoyoka ndenge mama Joël Kabasele na sepelaka na mingi ate kitoko tokoyoka yango na morceau de vidéo Afrique du Sud mutuka ekoi Afrique du Sud ezana ba milliers mususu bakota raté mutuka esali kaka moindre pépin zala branché au mona ndenge ba sakaje pe ba union ezana kati tokosukela awa tala biso na mbuka na biso toki ko raté nyonso me musique na masanga wana to ratate tokosukela wana na miziki pe
Loyenge. Voilà, nos titres sont là. Petoleki na détail, il y a émission Nabiso rapidement sans plus tarder. Avant tous les canaux, toutes choses, tous les canaux Nangambo ya Brazzaville, kuna mama fulani, ou ya yebanite abwaki bébé, tala bébé kitoko. Ce soir à quartier Guamouchi. Guamouchi, on vient de jeter un bébé. Bébé très kitoko. Très kitoko, propre. Bon. Ngana loba surtout plus maman so lingo bwaka mwana ko boma ete. Ba mama ya zoba akozwa mwana ya boya kangi na chassé a étouffé ye abomi abwaki, c'est pas bon. Mama ya zoba akozwa mwana ya boya bwaki na libulu ya nye abwaki na tracé ake bwaka na mai na rivière tout consort to akundi ye mama ya zoba. Soko lembi mwana ko boma te. Latisa ye bien kende kotika ye nesika o bato bakomona. Kotika ye pe nesika mote ka tika la ye moko azale étouffé akufa na nzala, non. Chaye dans un coin lisible ou encore visible. Ok mutu soka leki akomona ye ata yo bwaki ye. Bato mususu bakozala na ye posa. Ndeko zila totala mo morceau ya video otala bébé o bébé moko propre taka ndenga za te azota bino kwa bana voilà. Bébé moko propre. Maman na ye abwaki ye pe akimi landa oyoka. Décès devant ton portable. Figure. Ah, bébé, tu as marqué avec le sang, quoi. Ah, maman. Ah, ça c'est qui, hein? Décès devant ton portable. Figure. Ah, bébé, tu as marqué avec le sang, quoi. Ah, maman, là. Le Congo. Le Congo, ah, quartier Ngwamshi, ah, ça c'est qui, hein? Décès devant ton portable. Donc voilà plus ou moins, wana tout ça na Congo, Brazzaville, na quartier ndenge balobi wana na Ngwamshi, babwaki bébé wana, bébé mo kitoko tala, santé propre tala miso. Abino kwa bane ya danze mama bwaki nga kimi voilà, mama ya zoba. Mama ya ba sentiment ya nzoto metango boti obwaki. Bon, yekutu na lobi atiki ye vivant bon. Sauf que toki ko soutenir te ki abwaki ye malgré atiki ye vivant mais toki ko soutenir te ba bwaka ramwana te mais au moins virgule atiki ye vivant. Ba mususu ba bwaka na mai. Abomi mwana ba misusu ake kokunda ainsi de suite. Le plus important laisser les bébés en vie. Ba mususu ba ko zoyer, ba ko ramasser ye, ba ko faire vivre ye. Voilà, bako élevé à Kokola. Donc voilà plus ou moins, wana ezalaki na Congo, Brazzaville, mama, abwaki mwana na epo, ba moye ya kobokola mwana, ezate toye awa, tozonga pa na biso. La République ya pa na biso na Est ya Congo, débandade, bato bakimi, panique générale, sans cynique, mwana na mwana, bendana, landa otala. Alerte, Candine, alerte. Alerte. Danger Candine sai. Donc voilà plus ou moins bandeko bakoma lokola maboma peuple nomade. Des bandades tout la musia zaza mwana bendana esali mawapasi. Mbangu na mbangu M23 toye awatala. Tout ce qui n'est na vitesse belé dans 15 minutes au Kenya aussi sande koto partager également et que ça la bien surtout plus na sepela kakomona présence na yo na ligne et ça la kanga bien makas donc to partager ya boka na ba WhatsApp boka na ba groupe kaka ndenge osala ka ndeko tala vélo o ndenge ba charger yango na yebite za vélo moto camion ou encore quoi na yebite mendeko azota la transport des tonneaux. Mais t'as la modèle à charger, na vélo combien? 1, 2, 3, 5, plus 5 de côté, ça fait 10.
10 tonneaux na vélo. Okotambola ndenge nini. Landa mwa morceau ya vidéo otala ndenge baza ko tindika vélo to pe ndenge aza ko bundana nango. Landa omona. Nous sommes en train de préserver les acquis. Bon, je prends une petite vidéo. La vidéo continue. Hein? Et vraiment, il faut préserver ma acquis, kabisa. Les acquis. Hein? Donc voilà, ce que wana ndeko tata. Kolo vélo ekangami na kati ya potopoto. Donc ndenge eza wana azosenga secours, batindika ye po abima na potopoto, amata vélo akende. Okotambola ndenge nini ye wana. Ye wana siko na vélo na ye, lokwa babimisi ye na potopoto, amata likolo, a continuer chemin. Tala niveau ya charge. Tala niveau ya chargement. Ya via passe quelque part mutu poazo ata mwa infra ya pamba beme. Ozotala marque ya boulot azosala. Yo vande ote boulot na poto eza pasi, boulot na poto eza pasi. Bon musala pete ezalaka. Musala pete ezalaka te. Musala nyonso eza pasi ata kovanda na kiti eza pasi. Soko vande o batan ebele ekomi pasi. Donc voilà plus ou moins ndeko pe azo débrouiller vie na ye na ndenge kaka ya kala ingangu kala technique ole akoma kuluna. Toye awa mama Joël Kabasele. Nasepelaka na mama pasteur mingi po. Nga normalement matoi nange koma ko sepela na ba prédication vrai. Nga so bandika ba prédication no ya bandoki. Menteur. Escroc. Pas trop sur ça. Il y a des sorciers, la sorcellerie existe, oui. Mais pas trop sur ça. Totondi saka kombo nzambe na munoko na biso. Que remplir nos bouches, nos langages, qui au nom du diable. Remplissez nos bouches, nos langages au nom de Dieu. Pas à chaque fois diable. Non, c'est le diable qui devait avoir peur de nous et non plus nous avoir peur du diable. Mais biso tokoma ko banga. Ata ngungi soka ke na gauche azongi droite tango azonga su gauche a misato bi ngungi oyo andoki. Ata nzinza leki akebwe pourquoi leki azongi pourquoi yeza mutu. C'est toujours ça. Ya landana nous conseille ya mama pasteur ngana linga prédication na vie courante. Il y a des gens ou des hommes hypocrites. Landa oyoka comme ça ngana pesa yo détail. Toleka. L'orgueil amène la chute. Comment savoir qu'on est orgueilleux? C'est lorsqu'on croit savoir. Lorsque vous croyez savoir. L'humilité consiste à apprendre, à se laisser enseigner, à laisser l'autre vous communiquer quelque chose. J'aimerais préciser quelque chose que des fois nous les Africains, nous appelons humilité qui en réalité n'est pas de l'humilité. Le fait de se taire, le fait de ne pas parler, le fait d'être quasiment absente, ce n'est pas ça l'humilité. Parce qu'on peut se taire et être très orgueilleux. L'humilité, c'est avoir la capacité de recevoir des autres. L'orgueil amène la chute. Il y a l'orgueil. L'orgueil amène la chute. Kokasatote, ngana lobaranangaite. Moi, je suis timide, je suis doux ou douce. Cela ne signifie pas d'avoir l'humilité avec toi. L'humilité. L'humilité, c'est-à-dire, moutou, il faut zalaka na manière. Ndenga lobeli. Comment dirais-je? L'humilité, c'est avoir, c'est consister à apprendre les choses, en fait. C'est consister à apprendre les choses. So expliquer le quoi, des choses, yo, des choses. C'est déjà l'orgueil.
l'humilité mutu esengeli yo kaka kolinga tozalaka ki connaît tout ata baza ko expliquer loko eza simple yo zoluka kaka au contredire ata baza ko expliquer bazo te yo na ndenge moko simple yo zoluka kaka okende kaka na ba forme moko boye. L'orgueil nyonso neza na kati ya orgueil mapeka. L'humilité consiste à apprendre. Il faut que lingaka koyoka tant ozolanda émission ovando yoki ya malamu ozu ya mabe osai nini ezate ne eloko nyonso bazo ebiso tembe eloko nyonso bazo ebiso tembe. C'est une partie de l'orgueil et à la fin c'est la chute, à la fin c'est le chèque. Ya tabiso to sai la bino ba émission bo na vandaka et ça peut quelque part ngape na vandaka nazo yoka mutu nyonso na mokila za na quelque part ya vandaka pe azo yoka eza na mutu monte ye kaka nde ye kaka non. Il faut que vanda kozo yoka. L'humilité consiste à apprendre, il faut apprendre les choses. Attendez tout ça il a rabino ba émission. Et l'une que le bate bisonde toza plus supérieur ou bien bisonde to yebinyonso ou bien biso to komi danser non. Tantôt au mona ke non yozo conception to koma danser yango zo peso kaka esprit ya ko s'opposer na biso. Esprit ya ko boya. L'orgueil na suka nango yo mokondo ko kweya na se. Moto na tembe suka salaka nini akweya kanase oya zana mato ya ko kasai nini. Voilà pourquoi j'aime des fois des prédications mélangées avec un conseil de prédication mélangé avec la vie courante. Ezate kaka to vandeli bandoki na tongo chasser les démons, midi chasser les démons, 18h chasser les démons, 0h chasser les démons et après tout ça, on n'apprend rien. Voilà. Et de l'autre côté, keba na orgueil. L'orgueil, yo tengana lo baratin, ngana vanda ki bien, ya lo baratin, yo kasi ko vanda ki bien de lingo la tsaki mutu ana zana komiki disa. Oyo kasi lo kwa yo lo baratin de yo zana komiki disa. Non, ezana batumsu ba lo baratin hypocrite. Ya somo koleka kutu na mutu ya lo baka. Mais c'est ça. Et bien voilà pourquoi moi des fois na linga ba prédication oyo zo memanga na ko comprendre. Pas de prédication ya ko yebsa ngaka ba biloko mobo yo zo lukaka ko bangisa biso pour yo luka intérêt. L'évangile des pères est né la division pour vos intérêts. Non, c'est pas ça. Donc voilà pourquoi des fois na tchaka litoi na maman Joël Kabasel. Aza moi si na katia mibali mais en tout cas nga na tchaka litoi pe moi muke pa na ye pour na lingaka prédication avec la vie courante. Ah oui. Et ko sunga biso poto comprendre parce que tozo vivre physiquement et non spirituellement. Et to vivre ka physique. To vivre ka spiritualité, te spiritualité za mambe bombana. Alors ke ba otika physique oké vanda na spiritualité la confusion okodoka o azana mato ya ko kasai nini oyoki o azana miso ko mono sai nini ozomona toye awa. Tala. Tuzunga mukena toye awa ndeko tala. Tokomi na Angola, Angola mutuka ekwei niveau ba saki biloko. Ya ba yibi tout du bain. Você katunu, você tout ça, yo ebikande tokenda nango. Na ndinga munoko mboka na biso, bayiba tout o ezaki na mutuka landa otala. Veja, mano. O caminhão caiu. É festa aqui. Todas as caixas de maçã. Olha, mano. A correr. É de bomba. Na vila de Cacoaco. Gente, chama a polícia. Dá a polícia. Variedade. O povo vemos outro caminhão Magadali. Olha, eles já correram dali. Maçã. Voilà, donc on a Angola, tout ça na Angola. Camion ekwei, camion ya ba fruit wana ndengo zomona wana ekwei, camion ya ba mansa. Bandeko ba saccager, ba yibi nyonso o ezalaki na kati salima wapasi. Pia réponse ya. On a ba angolais, ba vrai chungu ba kumba carton ya kukumba kaka ndenge ezalaka le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Bandeko ba sauver moi semaine wana. Masana ndako te.
Voilà. Toye awa rapidement pour terminer. Tala. Tosu qui la panabiso. La République qui a panabiso précisément. Yo yebikaka. Makambo ya musique. Na masanga. Ya panabiso. Pimela biso nyoso. Me musique na masanga. Wana malamu bo makaka. Me musique. Nabazi na lobela na moi. Soko tala ite ki eta na moi. Ata liboma. Ata muta liboma yebi musique. Ako bosa na famille na ya bosa ni kokata suki ake fulu. Mais pas ya musique ko yemba. Ata liboma bosa na rate. Tola ndeko papa mukunji. Aza kubina na ye musique na ye na ndenge na ye. Petole kana koshite. Landa otala. Voilà. Ngakuna kaisagi mo Paul Quadra Kora nga kaisagi Koffi Olomide nzokande. Sozi ya Koffi Olomide. Ngana olinga to sukande ngwana. Donc zala brancher scotché cimenté sur des shows Denar TV Sokotani ngamba liboso s'abonner. Le plus important, ne manquez pas surtout de partager. Partagez votre émission, aimez, commentez que ça la bien. Et zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakoya, Pierre réponse ya. Satana sa vraiment malin noko ya bana akotinda bato babebisa mosala oyo nzamba pesa yo depuis pour mwana lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazali koluka pese yo te papa nzamba pesa yo likabo ofandisa libota mobima bafandi calme pe bazali kolanda noko ya bana. Bato misusu mitema mabe baleli babebi
Moi c'est la mobile bazali na bakona kimia satana nde mutakotisaki ndengo ya mokolo baka rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité est-ce que la cause Des shows de TV.